TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobetobe bokotobe na YouTube. Bobetobe Kilongo TV. Po Kilongo TV. Bokomona maijane. Oh Kilongo TV. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa kabaviko le kabatunyaso Kilongo TV. Bana partout balandi émission na biso balandi Kilongo TV mbote na biso mbote et ça ka bien tant kuta na aboye tant sola na bino tant ela na information lobby na l'accès ki bino découverte ya monolithe na RDC monolithe yango nini na l'accès bino découverte na lobby bo monaki ba image lelo na ko l'accès bino na yebite na benga nini destruction méchante topé escroquerie to lukuta ya monolithe na RDC to solama makambo ebele ndenge ezalaka na Kilongo TV bo mona to découvrir malamo to j'ai information que lukuta to kiti sur le terrain ngamoko na kitaki wana na bandal précisément na bakayao bisika monolithe yango ezalaki na ke ko réaliser nde balobaka palper na ke ko palper ngamoko na mona lukuta ndenge ezana mboka na biso pourquoi lukuta ya mbangu boye heureusement Kilongo TV to yela mna information na source nazanga moko te nazana ndeko na ngai awa le king Karis Kalamba ina yende to solola moi li solo nde ezalaka. Bonjour mon frère. Bonjour mon samboli Rabi Mavinga et puis côté na ba internaute nyonso to ya Kilongo TV karande a to sur information où ils assurent clair puis pire. To bandimba la moko li solo ya monolithe oyebi monolithe li solo ya monolithe des fois tango mokili ezokola na makambo nango mutu na mutu pe azo tirer vocabulaire. Ouais. 99% ya ba congolais toyebi eloko ba bengi monolithe te mais vocabulaire ngo to bakisi yango kaka semaine oyo semaine oka to koti semaine oka ne to monolithe na vocabulaire ne ba to mususu ba bakisaka confinement na vocabulaire na bango pendant que ezalaka te sikoyo après couvre-feu ba bakisi monolithe. OK. Na musique peut frère Ndeko Fali ayaka pe na vocabulaire mo ba mission bele ba yeba yité. Nini so vocabulaire on tant alongé pas Kofi. Avec na vocabulaire moko. Nini so. Mise en disponibilité. OK, mususu ba yaka na congé sabbatique. Bon. Tozi vocabulaire asika monolithe eye na pa na biso selon yonde o comprendre ndenge se ba recherche no monolithe yango ezani. En fait, monolithe aza na ye libanga. Oyo abimaka yemoko. Ça fait déjà pas mal de temps depuis l'apparition et comme salama et salami na quelques pays, États-Unis, Pays-Bas et na Russie et puis na Belgique et salama na Flandre. C'est pour la unième fois et salama na RDC. Alors la grande différence c'est que partout où le monolithe est bima, baninga msusu bimila ba na désert. Monsieur se bima na bilanga. Tala place to ke timbela sikoyo. Sikoyo ya biso bimi na bakayao. Na bandal. Tala problème ici que place vérité yeko bima yango wana. E bima na désert, e bima ga ndeko mo komelenga bira biso ke kota matadi avant okoma matadi quelque part na pe monolithe ezali. E bima mbo libanga ka batia ba benga ka arrêt monolithe. OK. Toyeba te tokenda matadi. Toyeba te ke arrêt monolithe ezala nzela matadi. Mais sikoyo biso yeko bima na baka yao et puis place yango na prince Karis Kalamba nga na utaki wana na biso na rond point so bimanga tana simandako ba Glody Gonda on allait comprendre ah quand on va fiston ba sende na simana tokolo ba peut-être de lui de filmer na biso e bimi na rond point nga na zo le kana lundi na monyo no bimi c'est quoi ça ah bande uso ba bisa bloba occultiste na za bloba ta ba science limbo na leki nanga on a commis bodika ndesinga monolithe no bio monolithe on est hôtel libanga webi mabweza bien taillé la forme ya pyramide na forme ya mbo triangle to le batande moi oh c'est vrai ça dali bon avant de commenter mingi to la nana nous reportage avec boso to salaki il y a découverte
une découverte na bien ngoto lo ba fausse découverte to ndenge ni to découverte kaka mais a découvrir ndelo kwa mabe. OK. Dès au cas découvert embouchure à fleuve Congo. Il a découvert monolithe moko fabriqué. Suivant ces reportages, on se retrouve tout juste après. Découverte, il y a monolithe. Après Amérique, Europe, les mystérieux monolithes ebimipe na Afrique, précisément na République démocratique du Congo, na ville province ya Kinshasa, na commune ya Bandalungwa na rond-point Bakayau. Na butu ya le 16 février 2021, bakinoa balamuki, bamona kaka boye monolithe na Bandal bakamwe. Kolona yango azalite ezalaka pe phénomène moko ya kokamwa eloko ya boye ebima yango moko. Bourgmestre ya commune ya Bandalungwa alobi. Monolithe mystérieux qui est apparu là après avoir fait une apparition dans plusieurs pays, dans d'autres continents. Et pour la toute première fois, on voit le monolithe apparaître en Afrique et au Congo, plus précisément à Kinshasa, à la commune de Bandalungwa. Je suis étonné, on veut comprendre quel phénomène ça, on laisse les scientifiques suivre cette affaire. Assistant ya bourgmestre après ko kangisa ba photo pe ko simba yango yepe abakisaki boye. Je suis assistant du bourgmestre Thierry Gaiben Bailon à la commune de Bandalungwa. Alors, nous gérons la commune de Bandalungwa. Il est apparu sur le net, donc la situation un peu culturelle que les gens ne connaissent pas encore chez nous, même moi-même aussi, bon, je le vois souvent, je l'entends parler, mais je ne l'ai jamais vécu, les monolithes. Mais soudain, je l'apprends comme ça, donc sur le net, que ça est à Bandal. Alors je pose la question à mon chef, qui me dit, mais effectivement, moi aussi j'en ai appris. Vraiment, donc, c'est dans le cadre purement donc, de recherche. On est venu aujourd'hui, nous-mêmes sur le terrain, vérifier, être peut-être le premier témoin, à vérifier, à vivre. Donc, c'était. Monolithe oyo, phénomène naturel to mystérieux et banité en attendant ba scientifique, ba kosala ba étude, ba yeba nini eza constitué na monolithe oyo. Et Congo, ce qui peut chance, to libabe, to yebi wapi. Voilà, wana bomoni reportage to sagi lobby découverte ya monolithe depuis samedi Karis Kalambay monolithe yango bimé place ba to yeba te bimi ndenge nini oteza libanga Congolais nenga lobaka Santu Thomas Buka Mona Buka Kwikila webi loba nini Saint Thomas alingaka mona pe asimba andima soka monite oh Thomas balobi Congolais bana bandal bakiti wa biso mo bakolo mabele ndenge nini monolithe boti awa un étranger a un monolithe. Il m'a découvert un belge photographe. Un simple photographe belge. C'est un escroc. Azakuba torgana bangote. Te. Un photographe moneti Bangissa, Glody Bangissa, un simple photographe. Oh, Ezakaten. Mais on a vu quand même les bourgmestres descendre sur le terrain et puis à confirmer. Bon, on a vu ça ici. Et lorsque tu as suivi ça, au milieu de Béléni. Nami Lobela qui premièrement eza eloko mo ya malamu te. Il a fallu que nga moko nakende kuna. Tangu nakoma kine sika wana. Oyo nga natanga kina Google na oyo na mona ki wana ezala ki eloko moko te. Na ba yebisinga yi monolithe azali libanga. Ouais. Azali libanga oyo ye moko monolithe ezamo oyo euti na grec euti na grec donc monos lithos monos elaxi un seul pourquoi tu veux libanga to une seule lithos pierre voilà de monos lithos elaxi libanga moko tango na monolithe wana na bandal na betie kokoko na yoka leli mbumbumbu pendant que libanga fo alela réponse dans ezalaki mabe epesinga posa ya kobanda kosala doute nakena mpanzi na bandi kosala doute méthodique. OK. Après doute méthodique wana ngena songa kinda kuna ngai kozonga ndaku wana ebande kotinda nga lisusu na réfléchir eloko wana sokeze solo pourquoi batu bamon sokeze lokuta pourquoi batu bamonya ngote tango bazolona ngo po batu mingi bazolo bakato lamki na tongo to monya ngote sokeze solo
mais nga namonaki na Google batie libanga mais oyo ezolela lokola aluminium eza nini nakomaki na ba confusion. Alors le grand problème avec nous ezalaki premièrement problème ya communication. Babengi bourgmestre ya Bandal alobi ezelo moko malamu eboti yango moko mutamoni place baloni yango te. Le gouverneur de la ville yepe alobi amoni mutu alona yango te. Bon ba fanda na rompo baka ya wana po bamona batu bazolona batu bazoko. Kasi bourgmestre soki babengi ye pas ko se renseigner pas ba chege bazalaka wana ba chalier bazalaka wana ba chef du quartier ba koloba te eloko to mona batu mo bayaki na mutuka moko bayaki kolona ngo. Alors eloko wana tant to bandi ko luka plusieurs questions bandi ko se poser de kande matina motema ya congolais tala lelo. On suppose les gouverneurs de la ville ou bien autorités municipaux, bourgmestre Bandal à Yewana, à palper, à Simbiango. C'est-à-dire les bourgmestres ont quand même ces pouvoirs-là. Creuser un peu, voyons voir qu'est-ce que ça va produire, n'est-ce pas? Mais le bourgmestre qui a apprécié impression na la télévision, à lobby, dans les médias, quelque part, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce incompétence ou bien est-ce ignorance? Est-ce problème il y a communication? Tant que l'on est salami, publication est salami monde entier. Na ba télévision internationale, ba lobby yango. Tant que l'on est salami, il fallait bourgmestre abandana ko affirmer te ni ko confirmer. Il fallait babandana en entente ba yokana entre eux ba kambi ba konzi ba benga ba géographe ba scientifique ba sali étude ba monikeza yango to yango te nde ba kopesa information. Mais ils ont confirmé d'eux-mêmes na yebite soka sala ta biochimie ya pamba bango moko ba sali confirmation na miso ya bato que et ça sûr et certain que oyo bimi wana eza monolithe talande likambo. Donc un grand problème il y a communication. On va revenir sur ça. Les temps tozo ba gogoche que la zo illustré sur ba image ndenge nini bazai ko buka monolithe yango. De bato msu bazo peksa bo buka te monolithe parce que base bato eza avantageux na mboka so ebotami en sens vertical et la sera bénédiction makambo bien zo na mboka. Si les années na sens horizontal wana nde likama tant ba monde bomba bi peut-être eza lipamboli encore fatia uti ko bima président ya Union africaine c'est que makambo bien zo na mboka tala ndenge babandi ko détruire d'après source ba source msusu ba lobby monolithe apparition nango elakisaka appartenance ya mboka moko na secte moko boye. Donc soke bimi eliko lakisa que mboka wana bakonzi nango te biso mboka na biso tozana wana d'après bakonzi bandimi ba appartenir na secte moko boye wana d'après ba source moko to wana sikozo mona ndeni bazo buka yango bazo beta yango banzete taninga zo e panzani nzoka monolithe biso tebi libanga tala aluminium aniangwami apanzani azokatana na ye ali bapelisa o moto bana bandali bana bandali eno na kamo apa congolais ko mona lati costume mazanga 2 biloko te biloni allumette na essence ezanga ebimelaka wapi ata na désert ebimelaka wapi wa bazobuka bazopanza bazobeta banzete libange toboki ngabi tseke ko maka manzami nani abetaka nini nzete na libanga mai Moïse abeti na Moïse keba Moïse komi na bandal libange toboki chevron ya sa lingue ndate me chevron sport monolithe tanga ni atango tour liboso a sentir li tutu pendant que karoka o ezala na ndako na biso soko ni atie marteau il faut résister mais ya pesi li tutu quel genre de libanga. Et après il y a d'autres photos au balakisi so ipe ndeko moko ya ajuster a souder monolithe. Oui, nza nango awa azo sala monolithe de ba fabriquer yango ba ye ko déposer na bandal siko problème ezaki ba déposer yango ba ebité ba mso ba beza copie ba konzi copie boye pour que ba luka ba sala kombo. Suivant d'abord les lots na quitté sur le terrain. J'étais là ngamoko na quitté sur le terrain na jimo ba impression ba bien ki ba mso ba linga olobate po ba zo bate makamo ba mona oneti ndoto. Aolobani mais ya yepona ko yekola eloka liboso ebimi monolithe yango kuto amoni yango te o elimwe azana na problème passe à mai na courant aebita kolia nini lobi na laxene ba bolia makolo soso
makolo misapi ya soso ndenge atambola bato bakomi kolia ona Kinshasa 500 fois 4 makolo ya soso. Allez, lelo monolithe ebungi. Tolanda nanu nazali sur le terrain kasi Kalambai. Tolanda ndenge ni elekai wana bandeko balobaki. Bazongisa monolithe na biso. Voilà, toza awa na bandal na bakaya ou na rompo bakaya sika monolithe ebimaki lundi. Lobi bapandi yango awa bana bandal monolithe eza na mabaya na kati. Monolithe ebimi epanzani, je pense que bomona ba image balakisa biso wana tozokamwa bana bandal bakamwe babi pourquoi makambo ya lukuta boye. Pourquoi makambo ya lukuta monolithe ebima yango moko oyo basali ya kosala toza ana bandal ezolekela bato la police oyo kozala mpo babukaki yango panzani sikoyo bakende omoni population baye kotala pourquoi bakosi makambo ya boye ezali mpo ya bino Rabi Mavinga. Et puis les Arabes sont en train de plus de 6 pays déjà. La France est en février. En février 2020. On va pas désert. Puis on monolithe c'est le rose naturel, mais biso ba esa biso naturel. Naturel quoi ni rose. Et le naturel rose en métal. Libende. Ah, libende wana naturel. Wana ba tsaka ko tsepo bato. C'est trop abusé avec la population. Parce qu'on sait que le monolithe et tout, ça sort spontanément et tout, ça sort c'est une pierre naturelle quoi. Mais ça c'est trop n'importe quoi, donc voilà. En gros il a fouté quoi. Il a vraiment tapé à côté en gros. To ezali mascara moko basali na belibli moko bo. Jusque là nazo ko comprendre te. Il a fallu batika yango to ba to sala étude loko wana ezali loko ni batiki kotika to ezali mascara moko basali na peuple congolais. Yango ni bangana zaki. C'est un mascara avantage na moni. Bon, jusque là avantage nango na moni yango ezoka kutir ne biso na loko moko te. Na moni lokola ba recherche moko ba to sala ezanga tina ezanga sana. Merci. Merci. Moni, je pense que vous comprenez, j'étais sur place na kiti na terrain na solo na bandeko comme ça parce que vous expliquer on te vraiment on est ndoto monolithe tango uti wapi pourquoi ko ça ba aventure ya boy soki to zu muto asali bi aventure oyo na be bi aventure bi aventure oyo vraiment no senga na la police na so ba mener na ba enquête po to moni ba o créer yango. Mais bah doit déposer to monite bo mener ba enquête to luka to tuna batona pourquoi ba sala ki yango et ba poser yango kana bandal Kasi Kalambai yebisa bisonan avantage ya monolithe yango ngezani je ne sais pas tant ba kondio ba kolo idée wana ya ko opposer le kwana ce que ça peut être bourgmestre ya bandal to lobité ki sa yo to te soki ce que ça la ki yo une manière ya ko communiquer population na yo il n'y a la simple au ebisi bango que toza na posa ya ko redorer image ya bandal na place toloba bandal c'est Paris to tena biso bandal c'est monolithe. OK. Il y a ça na simple problème kaka ya communication ou soit soki pe bo ebisa ki biso oyo eza na kaka panneau publicitaire to ngai to beta kara ne so beti tour ozoni mais ça n'a pas dit ça tena lobi soki ya ebisa ki biso. OK. Nde on a to beti tour tant oyo zonga boy na monolithe babambi pour papier affiche ya évangéliste Jean-Paul Mayata na monolithe. Problème wana ya communication nde mutu ebomisi nyonso tout elingaki ezala avantage mpo na biso bato tolingaki totanga ba affiche
topona biso bato tolingi toyeba image mosusu ya bandal baavantage nango yango wana soki ezalaki batikaki mais soki population mpe azalaki naïf tolingi totikaka na ide ke monolithe moko ebotami na Kinshasa soki population ezalaki naïf tolingi totikala kaka na ide ya monolithe wana te pendant plusieurs années puisque lelo mwana nyonso tokoma na telefone na ye internet c'est limité kaka na Facebook, WhatsApp, Viber, Twitter te. Google aza wana moteur ya recherche. Tolinga ito beta calcul, monolithe eza nini, pe muto alingaka ya kosimba, alingaka comprendre ke yango te. Donc tolinga ito chiter kaka awa. Merci beaucoup. Je pense que tout fan na mso makama monolithe santé makamba lokuta oyo bakosaka peuple te bakosaka population te yango tozwaka bino. Vraiment, je demande au bourgmestre ya Bandal alika moyen à s'expliquer topé alokola équivoque wana lokuta ya monolithe otolandaki na ba média leki ezaki nango monolithe ya lokuta eza monolithe pété donc na Kinshasa monolithe eza te peuple congolais balandi ya Kilongo TV na Kinshasa monolithe eza te na Kinshasa eza te surtout na Bandal monolithe yo kelve lelo pe bande kwa basi mingi ba changer makambo le quoi tozwa vocabulaire na retard tozwi vocabulaire ekomi soki mobali moko oyo yolingaka ete ya shida obimisa eka mpona koshinda mbongo baonde bakobenga ba monolithe obimisi eka ba monie simozongisi kitoko te Karis oyeba nzukumai nayebi nguba ya nzukumai ouais voilà est-ce que vous n'avez pas vu nzukumai lokola Karis Kalamba tolandi reportage tolona kango tracteur esali labour esali airs babione ale ozi mbuma oyo obandi okausi yango so okomi na 10e obandi opasola yango obandi kolona na likulu moko mbuma misatu mbuma mine ebimaka kantite ya mwa petit base boye na mbuma mine wana okofilme ngai te na mbuma mine wana ale ezobima mwa kantite wana tolongola kango eza na makasa nango olongoli makasa bozokwaka mai bozotyala eloko aliaka yango otokisi yango eza basorte ebele bamosusu ekaufaka batokisa yango lokola madesu bamosusu kaka ndenge eza mobesu boye yango na mai otyenda mamungwa na nzungu otokisi yango obandi kolongola ozolia soki okolia mobesu boye te mobesu batetaka te bateka yango soki ebeli otoki mpenza ebeli soki ofungoli boye efungwani soki ofungoli efungwani ozolia nde mbuma nango eza na kati bon eza protéine eza pe mbuma eza lokola nguba ozomona eza lokola mbuma nango soki otokisi ozolia kaka mbuma osobwaki osi kaka mbuma oyo ozolia na monoko mbuma na ezaka poussière eza kitoko makasi nzukuma eutaka ndaka pembe balolo yango na mabele nzukuma moso oteki aho tozwaka bénéfice makasi nzukuma emo kitoko nguba kitoko eza kaka madesu otekaka na bikolo tosisa ekolo wana za oso ekolo natomboli yango boye nazo ekolo natomboli yango boye mondo otya na maboko ekolo boye toteka yango 1000 fois ante topesaka makasi soki yango oza mikuwa te epesaka mikuwa epesaka mikuwa ya nzoto ntango na ye monene naoneka biloko baluba me tozoli yango kaka ezosasi monene voilà wana bolandi nzukumai avantage ya nzukumai ezali nzukumai ezali eka nguba lokola nguba nyonso sauf que ye azalaka un petit peu volumineux nguba mo fo oliango monene otokisi ye olia na ye nguba ok ye mobesu balia te ye ezodépend na eleli ya mutu me oyo biso tolela kobanda bomwana ti tokomi boye nzukumai voilà nzukumai yango wana boomona et je pense que prochainement to laksabino ndenge nini culture nango ezalaka ndeni balonaka yango mpe babukaka yango epuis tie koma kolia so ezalaki banikaka yango kolia mpe neti fufu nguba mobima moosela mwamba eza te nga nayeba te ezala nguba ndenge nini mpo nguba tosala mwa mwamba bolie efumbwa musaka soki nini mbisi ya mwamba esalaka mwa bien naza so na reportage mosusu chips tu aimes ça chips nalinga yango parce que ezodépendre na chips ya chips et chips eza na bandeko mosusu toliaka bachips ya makemba misusu toliaka chips ya loso babongoli akomi chips
mosusu mpe chips ya chips chips ya chips mais sikoyo lelo toyoba chips ya loso. Ok. Apparemment c'est comme si biso moto aba spécialiste non na RDC parce que to miko tamla mboka msusu ezaka mingi te suivant les reportages oyo chips ya loso ba sala on njili na njili na quartier 7 na biochimie eza peme biochimie to na biochimie babenga ngo ka côté on a tout babenga ngo biochimie donc station Angel arrêt biochimie donc ba chinois ba zo sala ngo el wana nyonso chips ya loso na epsi bino kotani eza na impact ya kosakana te to lundi reportage ya chips ya loso. Magazine BNB ekitaki sur place pona koyeba ndenge nini bafabrikaka chips ya loso oyo eyebana na kombo ya gaou etekamaka partout na ba école, église pe na ba coin ya ba avenue. Ezalaka na impact surtout epa ya bana po ba préféraka yango makasi. Kasi esalemaka ndenge nini? Tozwa explication. Machine wana etravaka à l'aide à courant. Donc ils appellent à l'osso na munga to sangisi c'est tout l'osso tonika par kilo ko sopama ya moni ba sopama ya wana ezapo na monter tango à l'aide des autres tourner tout ça rapport et refroidir ni palier au pot et chauffer na kati yango ba sopama ipo et se refroidir c'est où en Chine ba Chine ba salam pour biso ne to commander au sala le velo ka bazate biso mutu koma ko bongisa ngo ko monter ngo biso mo ezaka monteur et clou vis na flasque c'est tout j'étais ba WhatsApp parce que pour na ko forcer le sopo et bima na tige parce que la machine comme déjà à kala il y a moyen benda sous yango mo za la rater yango ba mo tan j'étais pour na lo ce qui otika ba boyo zo taka lo so yango eze bima na par kilo za 400 francs le so ça ga chips eza riz naturel o ya biso moko production na biso ya Congo awa eza base nango eza pona kolia mais tango ba chinois ba ekoya na ba appareil wana nde balakisa biso ko bango loso ya kolia bango basalela ngo pe ba riz soufflé wana wana balakisa biso nde to bandi kosalela yango alors que ça na ba convenient moko te po biso na njila to bando liango depuis to saba na mikie si lelo to komi ba grand garçon ba papa ya bana to liaka yango to ka convenient moko ya mabe et ça te et loko na osengaka na l'état congolais il faut luka production à encourager bateau ba osala musala oyo à renforcer ba matériel pour ba biloko pe koma importer ya makana bamboka mususu. Voilà, merci beaucoup Nathan Kifuta Mikolo ba benga ye mbisi ya mai anniversaire nezaki abensaki yo bien c'est ngai sauf que nakanga mai na embouteillage na ba couvre feu ça là que na ya te mais Nathan Kifuta joyeux anniversaire toroyaka cadeau na yo toroya na cadeau na toroya nango Nathan Kifuta ba bia sali suka na fête ba bi fête avec 115 personnes kolia komela bilo etikali Nathan limsanga na yakite na zena musale belé mais cadeau nga chance na mitindele cadeau OK na mitindele cadeau merci happy birthday to you monolith mais c'est milimweli donc monolith ngo ke chango wapi kare makama monolith na longo ozongisinga susu wana monolith oya biso ya Kongo eza lukuta non ça les light le roi d'être qui ba magister bazo sala ça est monolithe tu es comme pe ba cadeau ça li mutu monolithe omeli cadeau aposer ka mpam zelo ko mona na ba cercle ya forme monolithe ekobima oh robe moko boy robe bazo benga ngo monolithe ekobima po kala mingi tia na décembre awa ekomaki ata bracelet pamba o bracelet rebo eloko nyonso ekomaki rebo tour ekoma monolithe. Voilà, tu as dit que c'est un monolithe, c'est un bandal, ou yokaki to pe monaki, ezaki makamba lokuta. N'ebtina le bon amnokoni, na français beaucoup yokanga. C'est pas une fausse information, mais le monolithe en question a été fabriqué, donc c'est pas un monolithe, c'est ça Caris. Voilà. Ajoutez. Les en français pardon, tu non en français. Ah ouais, c'était un monolithe fabriqué. Un monolithe fabriqué par un soudeur. Assisteur. Pourquoi il faut faire de telles choses comme ça? C'est pas, ça n'honore pas, c'est pas profitable. Je ne sais pas à qui ça allait être profitable.
Et c'est pas normal. Et perso, je pense que sa découverte allait peut-être être mieux et puis acceptable si seulement un scientifique l'avait découvert. Sauf que un fameux photographe... Mais le fameux photographe, quelque part, c'est un professionnel. C'est un professionnel. Scientifique aussi. C'est un professionnel. Il suffisait tout simplement d'appeler les autorités compétentes pour vous passer étiez là, vous avez aux analyses. et vous avez réalisé que c'était C'était quelle matière? C'était de l'aluminium. De l'aluminium. Et comment les photographes belges ne pouvaient pas réaliser que c'était de l'aluminium pendant qu'il avait son appareil, il a touché et l'information est allée même jusqu'aux autorités municipaux. Ils n'ont pas touché cela, je me demande. Il peut faire partie de la mèche et puis quelques autorités, tout simplement que c'est un monolithe sans pour autant savoir ou soit faire des recherches sur Google comment est-ce que se compose un monolithe, de quoi il est composé et puis de quelle matière est-il fait. Et qu'est-ce que vous pensez? Ces fameux journalistes voulaient exceller à travers le mensonge ou bien étaient sous-informés par rapport à... Je ne pense pas qu'il était sous-informé, je pense peut-être qu'il était de mèche et puis il s'est fait un nom derrière cette histoire. Est-ce que vous croyez faire un nom derrière des mensonges comme ça tient? Ça peut réussir à quelques fois. Malheureusement, le monsieur n'a pas réussi en voulant faire un nom derrière ces mensonges monolithes fabriqués. Nathan Kifuta me fait signe qu'on est pratiquement à la fin. Ouais. Il y a quelques dédicaces ou salutations. Salutations à ma spéciale sœur chérie Hortense Impa. Depuis Norvège, Allégresse un pas, Akhenaton, Richard un pas, vous êtes tellement nombreux, ma maman chérie Judith un pas, et pourquoi pas saluer celle que j'appelle Chati Malembe Tokokoma, Jolvinda là depuis Grèce, pourquoi pas conclure en disant Mbote Losako à Mister Marvis Elmar Mbote Boya. Le monolithe en question n'est pas monolithe. C'est ça. Je dis merci à Angèle Kinkela, la préférée Angèle Kinkela. Merci beaucoup à Fils Kinkela, Kokonzaou. Merci à Fiston Bassende, FB International. Merci à vous. Merci beaucoup à Nathan Kifuta Oseka. Merci beaucoup à vous. Merci à l'agence FB International. Merci à tous nos amis. Là, je pense à Papa Michel Bombele. Papa Michel Bombele depuis le Canada, na maman. Merci à vous. Merci à maman Karine. Maman Karine, à Boussanyote, merci. Maman Miline Zemba, Motema tous pepele ambetolo, bako bengai maman Likelemba. Merci. Joyeux anniversaire. Et pas merci ko oya gobelisha. Babi Fumo Abilele, merci Panayo. Merci José de Londres. Merci beaucoup à Willy Mambou. Merci. Et pas à maman Yenga, ya Jetou. Merci Pepa Nayo, merci pas Koko Dianzombo. Koko Dianzombo azali ya webi. Akufate. Te aza Koko Dianzombo aza na mikili ya poto. Vraiment ve obenga kanga mikolo obengi ngate na ebite ta mususu ba fête mais eleki déjà. Benga Koko Dianzombo. Monolithe à Kinshasa, Isaïe monolithe. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassende, Aouza Bizo Kotozane, Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, c'est la question de Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. FB International. FB International. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.
Kinshasa boyoka sango oyo Kinshasa boyoka esengo oyo na memeli bino boyebake Flat ML de Paris eteli bino bapartement ya kitoko et surtout ya qualité. Yo moto olula kozala na luxe, yo moto olula kozala na bacondition moko confortable kimambangu deja na ML de Paris pokuna okozala comme si oza kaka na mikili ya poto. Ba chambre bien équipée, bambetu ya kitoko, ba salon ya qualité et surtout ya confortable. Mbetu olali c'est comme si ozali na paradis ozolota ndoto osakana na bana ya mindele. Prix abordable na ebisi bino $25 ya pamba. Séjour non kitoko na kini sans problème. Ngonge ezate mulunge pe ezate. ML de Paris suka. ML de Paris kitoko. Olingo réservé benga ba numéro affiché okosa réservation na yo okoya na bana. Appartement ba 2 chambres ezali, appartement ya 3 chambres ezali, ya chambre moko pe ezali. Bongo parking, place abacha mutuka. Eza kitoko, zala no à l'aise. Oye Kinshasa oza à l'aise. Koluna ten, désordre ten, ML de Paris kitoko. Boti kana yebisa bino ke awa na ML de Paris mulunge ezalaka te po niveau ya ba climatiseur oyo etiama awa non. Au matin escalier au badi déjà komizwela malili na yo. Et bongo soki kaka snel akati courant comme d'habitude. Tika na ebisa yo ke groupe électrogène ya mbiji eza wana soki kaka snel akati kia yepe epeli mbala moko wana papa snel ayoki mbala moko soni. Botuni ngai soki okozwa ML de Paris wapi tika na ebisa yo keza esika ya kobunga te na croisement des avenues Lodja Peshaba oza mobimba omoni ML de Paris okoti osali réservation na yo. Et bongo soki o mati na balcon engaye voisin na yo pa di peuple mbala moko omoni député opesi mbote kitoko oyo wapi na ML de Paris confortable et surtout c'est du wow.